Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site zakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com. Toujours au Karangai, tout puissant Mayas DG Tobundati Soukanaza. Nolembate. Bien grand merci à Digital Patrick Momo grâce à Onde Moussala Oezo Salama. Nabo Sanité Blaise Mafuta Motopa Manakati Angola. Joa Ondomé les bibliothèques internationales d'Angola. Vraiment beaucoup de chapeaux. Bolanda Bomoramboka grâce à Bomoramboka Andi Bozaba News Yaki. Ils sont en comment on bana madlemba babebi sanjonjing. C'est-à-dire comment oui bana lemba ba viano bangala na libandi wana ba comment babebi sanjonjing. Kané ezate oza moka bana to bosser mboka bana ebike zanga mibero te biso longwa te shisho bat balongwa te bo bazap shisho eza ande muto zo pause ya jano ya kinite abi pona fufu to pona pondu avie kuna pe lianga fufu na pondu papa mutu to luka intérêt bobo sana baninga mno weneni toya na contrôler ba chef na ba mbolo nyeso ngande na contrôler. Donc, Mireille Ndengesa Yawana, Yomukumuna, ici à Bali. Donc, on soit Kambeli, Pessina et Simbeli pour nous soigner. Et qu'on ait le problème, il y a mon soutien. Parce que vous avez bébé c'est la relation. Vous avez un peu de soulage bien. Alors, ce qu'il y a qui est un peu comme yo. Et place Wana, tout le monde a dit que ça si Mireille a l'oubliawa, Aganga. Mireille a bien fait là. Yo le bané le côté yo le condamné nga mabe pour la salle pour la bolingo là non et non bilo je pense que faire ba mena makila et bon tu vas me dire ça na na tinda na makila ça va pas na makila faut kotala na ndé ça va ya OK zo ba na ngala ni c'est comme si vandana ilunga kala PC conseil bien hein tout ça la bien quoi ka bizani wana ya makamba wana tika mkula hein ça va moi c'est mobile et nous allons plus la odeur moi qui chasse toi moi ba réalité qui chasse comment là ngata est-ce que je pense que tu plus le timbo jo wana mobile na mais vous sur la ça pire moi na baka na mireke na relaxer na provoquer ki camaraderie na mobile na ye to comme ne bon ngam tu na ipsa ote na comment ko landela mine na bureau ah moi na futa fin du mois juste au timboka on a na babore na wa to bomba mobile na ye babilo ko no tika ona mboka te oui na moi ah comes en tout cas oza mayele muni olibi na boy ni mo la singa loko ngai mobile na ye wana ti aza souté na mokili na ozo eloko na chaîne na chaîne mobile quand to mena to lia na ya esili ndako na mokili na biso même tu la placer comme aux a besoin de mon café parce que je te vois c'est comme si depuis le matin tu n'as rien pris là. Moi les importables. OK, alors attends. Allez. OK. Vous dire la pleine victoire. Moi là c'est tout. Voilà, déjà on a ça chaussure du pépin béré. Il y a tellement fourchette sur fourchette. Mais non, vous y allez mon ça va pas aller. OK, c'est bon. Non, petit moni, non ça nous sur le ligne parce que yo ça il peut on a la ligne. OK. Ah, take away. Mais yo ce qu'on m'a bien mon ozomona, même bien, non m'a bien mon ma tête vie rigonde que bien. Non, on ça la kila ma belle ville là. Alors là on mérite. Ah mais non. Mais rose nous quand on baby c'est nous fourchette. Ah merci bien. Ah OK. À votre soif? Non, on va avoir votre soif. Bon déjeuner. Bon déjeuner. Allez. Ah tonton. Vous avez vraiment meilleur ami hein. Vous aidez à marmi belé.
Non, préféré, oh, nous sommes en te partager pénal. Ah, Sozan, besoin de l'eau, tu me demandes. Donc... Ah là 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 là. Yangwana. Ah. Bon appétit. Bon appétit. Oui, non, mon tête. Qui non? Table ça. Hein? Yamot. Si ma nouvelle, si ma tassou. Oh. Veni. Oh. Je laisse la macasse et après la. Raison mon été mon frère. Je laisse manifester là. Après la ocha. Wapio. Là yo ve. La tena le côté, on peut manifester là. C'est bien la mise. Nini? Mireille, raison mon été chez. Non, Wapio, ça. Ah, Simba était. Raison mon été Mireille. Raison mon. Nini, moi ça Nini. Et non magala, tonton. Mais tonton, ça puis tonton. Nacho mai. Raison mon été Nini, na zaki bien. Vanda. Yoko nyo. Non, moi été papa. Yoko me. Maman. Bote, merci na bien ce vraiment chance à Rolanda Biso to kitaki na commune à Kasavu pour na luka groupe théâtral il y a ndeko na biso vient radios on se baby vient radios baby boza la patient bo mona masola malam to melibino to kutai na bomoko mboka ne to baraki bomoko mboka ekufate to continuer bunda bitumba tisuka avec Maes DG le tout puissant toujours continuer à bunda ndeng ke boza la patient les gens passent mais les institutions restent bomoko mboka tikala to monopoliser parole teto fongola jendeng ezalaka to zwandeko to ekotala parce que basé belé bo mona to tambusa micro mais to bandana na bato bazali kolo tito kitana sendeng ezalaka ndeko bonjour bonsoir mbote na bandeko bazolanga merci bonjour bonsoir ndenge yo moto loba vraiment po bamsu ba otala biso na moi bamsu na butu muso otala biso n'importe quand ya moment to sala bon po je fonga bien to kiti na terrain te rokuta bino bozo répéter na ebité ya mboito ko to fongola je okopesa na okombo ngana ebio me bandeko bazolanda na potem so ba ebio te ça moi bien so pesipe comme pour na bandeko ba ebio te comment la tonto elonga kala esprit mabe tonto elonga kala esprit mabe elonga kala kombo vraiment be ba ebilo mingeza elonga kala na peso yango comment oza na bima na scène moko pièce moto bando jouer ya papa Makizar on eza ba je crois so na ba 2000 toke ba 2001 je crois bo pièce wana tout ça la kango na no jona comme la lumière mais tant to jouer na bibi selongi après de konangai vie de loin na vie Makizar habité comme la lumière na vende bibi ça fait face boy et ça peut na bien ti vie Makizar ko avant dika boule ba moko ndeko makunzar wa na habité unya zawa unya za sima mamo vie de loin mamo boule habité elonga kala ya mune tile loraka elunga kala o men la groupe oyo na ebité est-ce que ba souvenir malamu za to ya mabe mais to beto non masola ba souvenir malamu po ya mabe na ebiki obanga otanga talara ozana na groupe mukolo longwande otanga mais to beto non ba souvenir non na bien au jus des un groupe de pokoti te nga ba souvenir pene ya malamu izali tant souvenir pena ya bien pena po na uta pena chebiso nazalaka pena disons ne ba yebi pena ne ba linga chéri pena naïba penati et puis naïba penati que ndenge bine ba kota pena na car pena que oiza ya yomo propre naïba ki angote na famille disons na combo ya chic choc le ngi anga jos le lope na kutana pena ba relation belé pe au moins na pe singa avantage pe ya te car oyo so ba mona car oyo za pena konti longa kala en tout cas ba souvenir pena malamu nde ya ngwana na leader na biso ngaja anga jos et ça nga bien vraiment et ça là bien bosala neni bona kiss
T'es rien, bis tout dans la kiss, tout dans le travail. Est-ce que nous sommes ensemble, nous sommes kiss? Et ça travail non non, l'indimité qui a la kiss, muta dans la kiss andima boite. Il dit écoutez moi, il dit écoutez moi ndima kiss ne mais so muta bimele boa comme te. Ngana ba kiss te, ngana sambela et passe il moral et moi misa comme nzambe. Et bon yo misa kiss boy, l'indimité. Ndina moni yo bena izakaki, izama nzambe. Félicitations d'abord na groupe parce que vient radio ati karabino moi tant on l'a mais bozo continue ko bunda na ebité stratégie na bino ezani ni vraiment pour vous maintenir toujours boy via zate mais bino bozo bunda ba capacité belé bozo bimsa oyo eza vraiment ni stratégie na bino biso ezaka bomoko kaka ezaka expliquer a bomoko kaka ya koyokana ya yoka muninga muni ni soni toza boy soki ke muninga lobi ke papa lobi to bimati toyokanaka en collaboration biso nyonso ke lobi to tourner to kuta lia tournage never to kuta never biso sko tema leader a mesani se biso sko esprit wana to mesana yango yamu to zaka bomoko eza peut-être premier groupe na mboka oyo ezalaka so leader azate ba travaillaka au moins leader azaka na poto travailler ba jani des années après leader aye pas zongi to travailler ka toujours et puis na antenne ne to le kawana chaque vendredi na antenne et puis to vandi sape batu bazo tala biso ba confirmer baza histoire na biso na muto ya black there les seuls groupes qui travaillent sans leader na Congo ils a Chic Choc Luenge ba misusu ba osalango ba la ta image na biso tala ko tu viens mabele liste en kufi exemple liboso apesa ba musicien ezaka Chic Choc ba big omoni Chic Choc Luenge ndenge fandaka leader na bango azate za na voyage baza bomoko bino pe ndeye mabele azate bosani ni bozaka bomoko non otala TV boy na kati ya Congo vraiment groupe nini bangi sa ro tuzo tala pina boy non obi ke baza makasi basala bien groupe Sami Mokili ouais à part bango wana eza devoir opesinga za makasi fona zona vérifier tous les cas bandeko bazolanda aussi www.bomokoamboka.com nena tuna question mo reza ma secret mais na lingo fongola mutema oyebisa ngai ndongo fandaka boy modèle no azanan ngai nazaka na disons muni na boy ngai sonabike na soki nabike natala batu oyo ebele bavio natala mais na kopia mutu te po nga na ye na caché nanga nga nazala kwa na Congo awa na RDC tozala kwa mibale nga na président na ngaja yanga dios président yana manetsa minene ayana libumu nga na sko na yena umoneza boy et Gabanga Biko Munchili Jean-Claude na Paris. Au Copenhague, Villa Molisha qu'on a Londres, Clover de London, Emily Caton à Londres, au Mola, la Bolima, Moutikaï. Et Salamate, sur l'hôtel de théâtre pena, et ça commentaire coûté. On comprend, papa Jiklonji na Paris à Ebi. Toi, et Salamate, naibité son encore ça est-ce que ce de mon et loko image na tête on ba reconfirmer biso so zoko sato zoko sato ngandi na pesi ba pesi ba massa na pesi ba emploi na pesi ba cop na pesi ba pena cop ke ba landa caché nanga et puis lelo bazo sentir que elonga kala moko boazalaka ba landa onga la sala yango muni ba massa bele ba komi pe na sima nanga pe bazo so ba cop bazo so pe ba code ndenge zalaka. Vraiment bandeko basé belé to rosolana bango on évite moi les loba moko bandeko bazolanda yo ceux qui message mon ezaki o ezaki non yo salate ou soit non pesate il sengelo pesa batu bandeko bazolanda sur 3 ngai message ezaka ke moni peut-être leader ninga tiki pena groupe boy Chic Choc Luenge atiki biso azana Londres batutu balinga Chic Choc Luenge ngadia ngadios eza le seul groupe oyo e banda kotanga ba konzamboka. Et puis groupe oyo eida batu ebele mais biso totikali awa papa za musika bino batu za musika pemeli pe a papa bozu temps pe ya omona ya kutana ete bokutana et puis batu bazo apena kin awa bien bino pe bozu temps omona kuna poto te groupe neza awa boye to repetaka awa na veni Popo Kabaka numéro 21 bar Etchecheri boya bomona biso et puis batu baza musika ba posa ba soutenir biso. Numéro de contact est plus 243 89 62 63 503 plus 243 89 62 63 503 pour soutenir biso et ça la biso bien. Merci beaucoup de on s'appelle vraiment Kosola. Est-ce que nakoboka batu obligé na pesimote na papa Jiklonjili et puis Clover de London et puis Emily Katondi Yolande Bosakwa
la PC moto na Londres et puis succès Kasongo Ritz Katondi Gianni Versas Gianni Fay place aux Ali et puis vient Willy Mambu na musika naza kutu awa zela mon numéro na Madame Ali bancienne tala ukuti kuta en pleine répétition Madame Ali yaka opesaka pasi mabe nayebike boza ebele chéri tokuti bino en pleine répétition malgré tout bilongo ebele mpe tomoni te nayebi te yo tomoni okoki kose présente bayeba yo mpe po mingi mpe bayebi na bango yo te na marque ya fourmière opesi kombo na yo esala mwa bien mwa liloba moko pa président na bino aza na nord alanda bino vraiment. Merci vraiment bana Londres to pesi bino bambote ebele o eza Chichok Loyenge bino mo bongo toza en pleine répétition kuto sisi ka siko ngina se changer mais ba papa bayeka bazwa ka refoka na loba en tout cas groupe Chichok Loyenge toza complet ka ba o bakenda boyebi bakenda wana bakenda nga mama Damali o boyebi wana yeyo biso toza kumbela ka musala ezo kena kitoko président so pesi kaza kuna na Londres to peso bambote ebele yo moko yebi soki yo zate biso musala sala manango kaka ata ozali musala sala manango kaka par exemple ebele ba pesa ka ya groupe oyo ke leader na bango zate mais bango bazo travailler en tout cas to travailler musala sala nango bien toza pina au grand complet de toza bo. Merci beaucoup na CP livrement. Bandero basé belending bosomo na biso toza vraiment na répétition talaka kaninge zalaka bambriement de salara tantine nebi kimbali boso tele kana bomoka mboka. Bandero basola no moi loba moko mi balé salo mo bien. Na Chichok yango au grand complet groupe avienga dio singade danga dio siyo. Karin Kibilu yeyo vina ngai groupe ezat normal groupe vraiment ezopé mala ezat normal groupe o e travailler na président zate ezaka sel groupe o Chichok Loyenge. Bambo telenge belé na pesa et pas Yemoko Jiklonjili, Benjamin Makonga, Ritz Katondi, Champagne Bienga, Irvin Nanga système ou CC, mais Karin Kibilu yo, Chic Choc ya biso, Tozan passe à balo yo. Allô, papa allô, balamboka bazota la bazana nord, nebité moi le roman on basse canon, talaka yo sabalo. Eloko koseka kaka, mwana mobali moko boyi. Oui. Mwana mobali wana asali 40 ans d'expérience ya boxe. Atambola ka boyi. 40 ans d'expérience, il faut attendre la kaboui. Là, on a boya tout dans le boko. Ah, papa, yo tout est dans le kamonine. Oh, papa, na sali 42 ans d'expérience à boxe. Yango na ko tambola boy. Na lobi papa, yo sali 42 ans d'expérience à boxe. Bon, ngai na sali 45 ans d'expérience à mariage. Na tambola kaboui te poni. Bon comprendre vraiment tout ça naza entouré na ba artiste donc bon bazana ba talent belé bazana don rolelisa ya rosekisa o sala n'importe quoi bon comprendre les na makila ya za artiste bon mon lo rabeti so sekité so zamtema mabe pour lo kwana il faut za la vraiment yaya eloko na koyebisa bana poto nyonso oui eze na bazuere mosusu oyo babatama baleki bazuere oyo bako beta ndenge moko nanga papa sabalo mokolo ngai na kokota nzonzingi na kosepelisa mokili koleka bato babande kosepelisa bino c'est kozolela mbala mo bakota ona Jean nzonzingi te bon nzonzingi beba na kitasa oyo ekoma nzonzingi babenga na kalikopa baze na banganga na bango babenga na ezalaka lisusu te ke c'est message mbala mo pona ba producteur bazolanda ba producteur bakolanda ngai diesola boze bele moya kotanga bakombo ezate bozwa ngai papa sabalo bilenge ezali awa bilengi pene ezali boko seka boseki pe bolembi minya kolobeza te kaka ndenge ezalaka Ziklo Nzili mosika na Paris Fabrice Nzili Benjamin Makonga mobali ya pembe elongi oyo yebi yango malamu setu kipanda bafere bakolia mboko zombe ngai tokoli nayo topesa pe bandeko chance pour ya roloba yaya boze belé moi liloba moko mibale bana poto bazolanda yo namoni muninga no papa sabalo aleli je na ntonzinga ezo kama bela bilobe otanga ba kombo te botanga ba kombo bato basala bino bakanai po bato na pe bazala ba musika baye barate bon pour ya liboso on a se présenter kombo na ngai double passeport renouvelable mikolo na jouer moi na poto ya kala na bike OK dikana moi na kin voilà na bike nouveau venant et nazalaka na déjà kala mais balancenga siko alors nazalaka déjà te ba finanga te mon temps ezalaka temps nga seconde koki pour te découvrir nga yango yo mais to songa no likama nzonzinga ndo ba très important tout nanga na répondre oui nzonzinga comme coterie moko boye
Je crois que Ngabana Bandi Moussala Théâtre na Chic Choc, ça fait 6e année. L'histoire de Njonjing na yo 40 ans. L'histoire de Njonjing comment prendre na bana madlemba ba baby san Njonjing. C'est-à-dire comment oui bana lemba ba viano bangala na libandi wana ba comment ba baby san Njonjing. Et comment soyi ke comme tika a continuer le quoi la zone c'est important. Oui. Et c'est ngara boy. Oui. C'est bon. Na sepelia. OK. Tala munzo. Moi une minute pour la leader musical. Ah merci chief pour la parole. Ngai tala munzwaku donc nazali nouveau venant na kati ya Chic Choc Loyenge donc nazala un esprit kala mais na nzoto boye donc na esika donc bana poto bana mukili mobimba boko découvrir papa tala munzwaku na kati ya Chic Choc Loyenge ya vienga dios beta moi telo mo ba sentir vraiment batalin zali hein alors bandeko ezali bongo papa tala munzwaku donc bana poto bino mo buyebi famille Fataki na poto na pesi bino no stumbote famille nzozi Fataki bino buyebi mwana na bino tangwa sekisaka bino na ba TV po biso antenne ana télé 7 telamaka partout donc mbote na bino yango donc mingi ya au foot mbonga promotion sali bango pa na ngai soto silisi ko papa mbilinga bana poto bazolanda yo lakisa kimbilinga no ba satiro basolane pona bilona mulele mubesina kuluba avant que bana ya poto na yiti makala pona yiti makala ville na bandugu mata na kumi na ville na kuti bana ville badu sakana mais très souvent sakana ya bana ville les collègues docile a dit petit chéri vous rentrez à classe oh ne vous faites pas pini so bandi ukuta ngaba makala bana ya poto yuko sakana ya ngaba makala ndega sumbini akoseri ba petit très souvent ba bilogo ndengwana mais bana poto ezali papa mbilinga sode ngadele ngadiosi iloko na webisa bino eza grand mouvement sera tous les leaders boye baka wana mais teke biso ba petit vertiki iloko ezati ateke ke so ba ezati na webisa iloko ezati vraiment na ba petit yanga dio satiki vraiment ya tumezali bazo continuer ko bunda vraiment ba présenter biso comme si ya ba kombo na yo momo présence Olanda merci Elbosan na personne président ngale sombote bisika za ina poto abi papa bana ebele donc moyoko luti belezate na bese grand frère nanga siseka songo mbote na niveau ya François Ritsi Katonde grand frère nanga Chilinze za niveau ya Jobul na grand frère nanga Gilentela petit bino comme bana basi bana kapote ba ki pesa pe na bana basi amsuba basi so ba ki mala ba rompia kande za la rara Brenda comme ne Brenda Lemba toza na Brenda Lemba ya uti ko to na ba kana za la rara moni to beaucoup biso en pleine répétition ba chama wa poudre na ba ondenge za la ka Lemba Brenda mwana Lemba Brenda Lemba Brenda Lemba nga kasi mwana Lemba na sepeli mingi komona onde na ngai bato bazolanda na net na ebité moi des mots user artiste et ça là ba moi bien à part na yo non to linga banka mingi oui biso za ba misala bango to sala ba misala po ba sepela donc to za kati ya groupe ya leader des leaders ngade dia ngatios moto mo prêtre mega boule ba boula pardon to sala bino comme ça la peut bino sepela to na absence ngade dia iso le belo remonter vraiment azana to mesa nango mesa non biso za groupe moko na RDC travaille sans papeza biso bana groupe bana mais so tali musalo bo mesa non po bolia na bino mbongo yazo contrôler bino te bo mesa non to ndeni ate moi zake to zolira mbongo yira za mtema beta za papa ya mo beso za mbongo ebela mo ke bana na za bilo ebele bana mpe fo balia tike biso ka mo be espace mo isali na sepeli makasto tambisa micro talaka bandiro baze bele na pesa mbote te papa ngande ngambu na pesa mbote ekufelite na pesa mbote nanga na Gigi Muzembu na kamara nanga Vanessa Kapingala Megan Jik Lonjili bye vraiment bye oh papa Titan yeyo magloire oza papa Titan ndenge zalara vraiment papa Titan bana poto bazolanda yo moi liloba mo mi balé sala moi bien omoni poananga poana bana na nukuloba na kuluba boy na ba chef oyo vinyo so na facilité osumona ke to sukota kota okumisa ba mpoza pembe na ba mkolo kota ba mbuzo ba bakumisa ke loka malamu bala poto bolanda émission bobomba un jour to tunana na lubi la bino bukanga maloboy iloka malamu nde bakumisa ka yema beba boya ka yango mbala mako boya yango donc avec ba chef na biso vinyo so na facilité c'est papa Titan MT Mbali ya tembe bano yongade ya tiki po babunda ka bitumba balubi tuzalaki na mvutuma sili tuzana pourquoi ça tozukende kaka bitumba na nosilité ba pièce go yaka to beta ka kaka à part rôle joueur wana so batio na place mon OK oza binata moi
patron mobo au sala bien ngai nazali artiste polyvalent soko lubi na ngana longola moni nazana lo soko tienga boy na ukende soko yibisinga kata ngo sala makamutu na usala je suis polyvalent lox ne no men ngo kendera boy ekukene nango eza musala na ngai merci mingi na sepeli vraiment yaya to continuer balader na cheninga za la actrice na biso pe Ange aya bana poto ba mona e choco frappant nous avons un artiste basé belé bino bandeko bobeta banzonzing artiste baza en tout cas bilangeza munene bokota botambola bokozwa vraiment ba fruits bien zali mama bazolanda pa bana poto moi le moko surtout vient na bino vient radio sansolanda bino président moi le moko pas président na musika et mususu koto ba sa bino ba kanai funda bango zo ba te akana ezate weza couple biso kana ezate weza moka bana to bosse moka bana ebike zanga mibeko mibeko ya makasi kaka obango sa mabe po parents zate para mutakote la mwana so parents zate sauf qui peut bien te te weza moka bana to bosse makasi. Moi, des personnes sont autant qui vont saloper moi bien. Na pesi bana poto nyonso sombote o Ange Konono, Ange Kabamba, ba mi nyonso na pe bango mbote. Merci. Donc tous les barrages que tous en akata bomora mboka to bundati suka pour nous passer information, tu vois qui vraiment na source to so continuer balader réserve vraiment moulai talaka moi na mboka na ça na posa le président musika bana bazolinga papa yo ka baron yo besoin que tous tambusa micro na ndenga nyama to kuta na yemo vraiment konzi maman tout le monde ko zo kamba moi vivasta na kambe uti api uti pa vienga jos solo wanza ka pona honorer ou bien dele te bon biso na chic shot mi benga ba soda toza ba combattant oui na combattant tanga jos musique on se sentit très à l'aise donc il vient à sa sala de musala alona déjà do yazo buka kaka bakapisi ni nozo kutana na musalo nakata musa gérer batebele parce que les facilité déjà 300 zo gérer ça problème akas mais yo batebele boyo ba kongo ba bankango vraiment zo gérer bandeni bon ko gérer batebele boyo ça vraiment facilité ça likamu ya komesana pesa pe yo mutu pe ozaki na kati ya jeu wana poko mabe ko diriger donc ba caprice ezebele parce que mutu na éducation na ya uti na wepa na bango aye ko kutana na eza lo beaucoup na société siko société faut pe éducation na yo ko éduquer masse hein a éduquer batouana zana bango ko éduquer bango ndengeni donc ezaka idéologie vienga dio si yango ndimte vandi si mouvement do ba caprice ezali ezanga te musoko ya moyen politesse moi nini mais avec le temps on enfant da calme moi pe muta bongi na ya komine bien batakala longoli bango ebele te biso longwa te chicho bat balongwa te bo bazap chicho ezanga ndi muta zo pause au pemi moi muki après bandi susu da bazuna banga ba pause ka ba ozonga bon na chic choc na ebité vraiment na kotanga bato balongwe te parce que soto zawa bato akala bango surtout bazana bango bomona ida mali zizi pa zawa bomona zizi joki sa pa zali mais vie makunjala na moni ete azali vie kuto zali ka kala minta o tourner pe lobi a répéter kuto grave falo zala ba benga André Kimbuta mikolo a changer combo na sepeli mi to fongo la jeune nge zala ko ezaba gouverneur de la ville bien makiza yo ke sala moi bien poto passer micro pande comme sous bon vraiment na pesi kara vienga jos numéro 1 et na pesi nièce na pesi na neve na mbote na pesi bana ya mama Emily Katondi na pesi mo Emily Katondi mère vala na pesi bana chic choc mbote Jani Fire vient na pesi mbote donc malgré benga biso soute mais joara ba bonjour donc ici à part ça famille na ya Jani bana baleli ozobenga bango te bo bande ko bunda bitumba bino nyoso papa musika lelo ki otiki bana baleli batuna ya Jani lobaki ya bina ya kiti na sekana na ya Jani ya Jani ya kini te abi pona fufu te pona pondu avie kuna pe le rafu pona pondu te ezaka bilon la bisa bana mboka donc viens mo pe beta tour mo pe appelle ça la bien donc toi na posa na bino donc mouvement a évolué toujours quand des boutiques qui peuvent n'engager ça et l'autre changer donc au contraire vous tu sika ba belé yo mo na si en tout cas courage pour nous salape bravo merci beaucoup vraiment donc to bundara to tam micro yaya Nathalie moi sketch mo bosali à quel buzo ba bomio ka misuka boye problème ni ba robo mo misuka boye au joueur non bien na sepele na moi lokwana sala kiana ba bomio buzo ba bon ponani. OK, merci d'abord la question posée ngai omoni musalo ya musana na biso artiste azamai artiste a changé la couleur ba rocha na mbilika comme na forme mbilika na mulangi na forme mulangi après maman rejouer o aza soda momo mondial soda ya ngadia donc biso doit ba définitif à mouvement moi ba définitif à mouvement ende ba biso
donc baoya mokoloke poto babaolela peka bwa te ngande sabona selaka eloko moko jour na olongwa mboko nde wana na kumozanga rep out pona ndenge ida kolongwa oui bato baloba bango ngana kolongwa te sata to mutumbele mais et ça n'a même pas 200 balongwa alors tout ça bato mutu a mutu mais nga moko moname conscient jour na rozalo pepo wana nde na ke côté via ali to développer ba idée na ba vile ba janify wana otanga bato batikela nga contact bato batikela nga nzila parce que eloko bana kini bele ba bati tant vient nga jani apo et jani versas na apo firenze les parfaits de bonne odeur tant bazui ma solo ya okenemi kili tout le monde na kini ba babik gubanga de kofi nalinga na profiter na banano secret na bino zani po vienga dio sazoki nazotika bino mais bitumba tisuka bozolemba te kasi yango na ngana komati question non merci yango na ngana ya badaba ka gubanga de kofi mais biso ya kobanga te bon en fait momo bana kota mouvement na nouvelle bisanga de momo ta linda la lo tala ngamo d'abord on a chrétien momo bena sangana marme belenza matinanga mokili ki maître na ali ki jogo na ali ko jouer ko na parlons pas non ba trotter parce que musala na ngande sola na yiki ba tutamba moni momo bo na poto ba sepe ta momo venanga amulishaku les réalistes Vincent Piana m'ont contredit sans oublier Gina Musungu Sele Masamba mobala boyo mo saboye ete masanga succès mon système parce que moi le mouvement ba na poto bagena pena masanga succès to ala wana mais effectivement poto mbalama olembisi no masona na musika papa mutu to luka intérêt comme on sing appelle na musika même yo ça musalo pour intérêt tu gagnes ton pain ici yango hier n'est-ce pas. Donc voilà quoi, c'est ça. Donc, nous avons contredit. On masola quand tu continues, on est à la pemene vraiment. Ouais. Tout le temps, vous avez mis ça balader. C'est un peu si mauvais temps. Ah, n'est-ce pas ça? Momo ben appelle ça côté gona. Venanga Jera, Justin Jera. Ma tête na maboko, ba ma tête ba peso confiance. Venanga Richard de la Rive, hein? Richard de la Rive, le kunga na maboko ba mutu tomber. Ba c'est là yo ya. Au sala ba masolo ndenge zalaka na bosanité minimum extra large. Moi ça moulai, moi ça tika mo monter de temps en temps. So bo mo na momo boy. Ba mimi mbuyi bazana ba tete bikindu ba serna nga Jacques Congo. Na bo sente masanga trésor kunga. Masanga moko jogo jipekelu Messi. Merci. Ba collègue na service ba kena nord bandakala bazolanda o président no pas zolando na nord. Moi li loba moko mibale o ezaki basala raté ti lelo zela basala ba yoka yo. Nga pona nga papa na nga dia ngadi aussi. Moi no ya mwasi ye ngadi oline Sabrina ngadi oline. En tout cas ba mbote na nga na opé c'est pas bien nga. Janify. Succès mon système. Champagne bien. Oh, Ritz Carton. Ah. Bobo sana baninga mno wendeni toya. Ba mbote na nga na opé c'est pas papa na nga dia ngadi aussi. Ba mbote na bati susu na mimi mbeka amos. Moi li loba moko bazolanda pas président za musika li loba nyoko yebisa président. Est-ce que président yebi? Président yebi. Atika raywa. Président yebi atika kinga ayebi mbisa. Yemta recruta o. Oh, na maboko na epenza. Ezate mutu msu ye moko. Président na banja Hollanda. Président o ezambisi. Mbisi yenda oloba, mbisa za mabele, mbisa pema ki mbisi azongeli terrain. Siko terrain eza maboko mbisi. Kande na yebisa kiyo na contrôler ba chef na ba mbolo nyeso ngande na contrôler. Ozambanga obanga te ba olongolo musala. Ah ngana obanga te. Ngaso na moni rang na ba chef na loba na ngati. Ayebi na ko jaba o makasi. Makambo eko suka te to développer ngo après. Ça va na pesi président na mbote siki ozani na ninga ko mingi. C'est bon. Merci beaucoup. To fongola je yaya moi li loba moko kaka et ça la moi bien na peso ata 2 minutes ata 1 minute et ça la moi bien potin comme muke. Bon, mais ni ko moi kombonan. Nga kombona nga innocent. Kombona nga innocent na ko kumisa ka président ngai koko na o tika na libumu sko déjà na botami. Nazana kota ma Mireille azo former ngai kaka ndo tika ki. Mama zizi mbote na yo. Boni papa. Qui mes alliés posa bien. Ça va pas. Ou mais na mouvement. C'est comment on a clair. Boy ko c'est son nom na clair te ngena vanda te. Son nom na clair te ngena vanda. Tika na no salite na kata chic choc lenge. Na sale belé dona na 17 ans demi na service. Dona sale belé via ebi. Ba te belé ba kenda yo longwana to sala groupe na. Ngasi gona tuna so na longwe nani ozwa ngai nazo ba valero na na shikyo ko ba longwa ba sala lokola awa bo ba to ba sala groupe osani awa naza lokola talaka mwana ya roi
Bon, c'est que place aux amours na roi. Na qui ne place pas comme ça. Na mutozanga tina. Ponga na nga fini. Au salaire pour colis. Et si matin. Na place pas on a rafimi ko. Donc na on a ça mot à dire pas yanda kwa tata nanga. Bon ok ouais papa tayo. Moi le bambo mi balé baso la ne pas papa na za non. Ya ebit. Wana papa nanga ye mtasala pona zala na pesi bambote sika zali nzamba pambula na pesi susu bana potombote je nanga Justel Usiki na je dira na pesi bambote a trop na pesi c'est des masamba ba bijou bambote dada nzimbu moi ça pasteur Justel nzimbu Janine Mayala na Hollande mama na Niken na pesi bambote a trop ba tete bikindu ba tutu ba Nicole Katana ba mami nzao ba blonde nzao do ba tutu ba linganga na pesi bambote a trop. Bien. Oui. Bon ça vraiment ba kolo banda groupe vraiment bana mike ba ebele. Moi qui monte maman bête et zo zalaté na bana bozo yamba. Po zala na ngwa. Le petit zala na bobiso nyora me yo lingani na zala boy. Aboni Chic Shock est un mouvement ba leader. Oui. Tout le monde est un leader. Président la biso mo za leader ba leader. Ndenge musicien mo kwa yembaka président na bango za leader ba leader. Parce que ya biso za leader ba leader, même la musique za leader. Alors koyo ke la muninga lukunya ezate, yo za leader yo ke la muninga msu lukunya poani. Ozomona. Moi, na kota de Chic Shock depuis 1997. Si doyen, doyen fort. Si lelo. Na yo ke la muninga lukunya na sens ni. Souvenir ni oye marka yo moko kaka. Nebi keze bele mais pesanga moko o mona ameleki mutuya. Souvenir ko 17 ans mukete. Oye marka ngai bana msu ba bota mako ba kombo kota ba université. Te bon. Souvenir oye marka ngai ezali na joana mutu oyo nanda o rêver na ndaku na biso. C'est pas la bien gadio, so moi biso tout obimila to zali na palibanda to côté na palika pour total. Na joana ba avantage na gagner na zo ba avantage belé. Aba bango ba ndo voyage pour biso Chic Shock to voyage. Oui. Na betaka moi 6 mois en Afrique du Sud. Na komaka ti ba Maroc. Na komaka pa Espagne mais na zonga na ngai. Kitoro fort bazo la ne pas venir de sa musika moi 2 mois ça la moi bien au lancer pe mabanga ndeza la pa basala bino. Benga dos mouvement nango. Bena biso. Ngadia dia ngadios asa mudala pandi mona timbele ba mbwengi mais c'est imbécile. Au mouvement na yo. Mouvement na yo ango yo tiki biso tozo koba kaka ndeka olakisa biso. Chic Shock eza génération na génération. Na ina pesa ka mbote na benanga musika na États-Unis. Président ba congolais nyon surtout na kati États-Unis. Nzinga Bonaventure. Nzinga Sukidi na kati États-Unis, Papi Lumelo na kati na Chicago. Masalanga moko Zizi bo coach Francis na Montréal. Jean Chambaredo na Montréal, sans oublier, on a côté américain, ce qu'on a quitté Europe, petite sœur propre, les Chantal Kibé, Moubiaï, petite sœur Wala Lina Sima, grande sœur Nangaï, Beya Moubiaï, na nièce Nanganyo sur le Belé, na neveu Nanganyo sur le Tanga Kombo la Milozate, na quel côté mon côté Ngado Assam de la Panne, à Moli Chako, Bebasi Beba, à Disha Motomètre. Angel Mouswaïdi et Bala. Benanga ambassadeur Raymond Singa ya ambassadeur au petit nayo. Na minga lobate risik mawaka l'éternel titre na kata Panama. Merci beaucoup. Na sepeli na Kenya sur réservé pour la biso. Merci vraiment na batutu balinga biso. Bo soutenir mouvement bi. Atena musika. Je me rends sur côté de la plus de 53 89 60 63 500. Nous tout voilà pour ça venir tout ça le kamala comme producteur nous hésiter te yar na Chic Shock ba mo dezali. Na pesi le que na tout la émission na bi. Merci beaucoup. On a peine à profiter pour ngamo kolombiso. On a peine comme pour na suka ne no bagage. J'ai dit un grand merci à Digital Patrick Momo grâce à Onde Moussala Oezo Salama. Nabo sanité Blaise Mafuta Motopa Manakati Angola. Joa Ondomé les bibliothèques internationales d'Angola. Vraiment beaucoup de chapeaux. D'ici là, découvrir Bomoro Mboka par-ci par-là, Toza, Tobundati, Souka. Na pesi pembo tepa ya Pollen Dongo la mise à la carte Afrique du Sud. Nebi ke bosé belé bozola na la carte Afrique du Sud. Pollen Dongo la coup de chapeau sensibiliser ba massa tout bosangana. Bolanda Bomoro Mboka grâce à Bomoro Mboka ndi boza ba news yakin boye ba koto botika ni nezoleka. Na bosani pété na ke koto na ngambo ya Canada vraiment. Steve Nyamansoul Kikar. Ba bisou belé pa na yo.
bana nyonso apoto na bosani binote Victor Mukeng l'artiste polyvalent yo so na bosani ba bakanga ne kulus tala kaka yo l'artiste polyvalent na kata Suède nebi ki boye belé bo fandis masolo na kata Suède ba Aigle Michel nyonso bozawana na pesi bino ba mbote belé ba mama Nico boze belé mama Pauline Sugar ba mbote na yo pe pa ozali bino nyonso na lingi bino tokutani prochainement na même émission toujours au Karangai tout puissant mas DG to bunda tisuka naza no lembate bota tembe boyeba. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com.